Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino basango na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokotalisa bino pe komonisa bino ndenge nini bakombata babelaki kimpelekese tango bamonaki présence ya le Raïse le Sisabidimbu Joseph Kabila Kabange tango bamonaki présence na ye bandeko ezalaki lokola kake oyo ebetaki likolo ya mituna bango kanya peti sikoyo bazali ya bamosusu bazali kokamwa bandeko. Bandeko toyokaki ndenge nini basango epesamaki bamosusu balobi Joseph Kabila asi akufa na ye kala azalaka kutu na salle de morgue moko boye kuna na Allemagne baza kozela kaka baprepare Zoé Kabila pona baluka ndenge nini bakotia Zoé. Bishop Chatumba soi-disant Bishop mosali na Belzebul ye pa alobi ya ye ndenge ezali wana asalaki ba prière Joseph Kabila abungi yango wana ndenge Joseph Kabila abungi ye sikoyo ndenge ezali wana ayizui deja ba fuite ke Boshap abandaki koloba ete na Kiba kuna na Kiba Fidel Castro a tombé malade bazui leki na ye Raoul bazui bache ba makambu kaka ndini bandeko akepe kolata na zambala soi-disant mosali ya nzambe ba congolais na ebi ete boza batu moko boza ba champion pona ta musu pona kosala ba critique mais pona likambo oyo en tout cas un responsable oyo ba bengi benza responsable un père de famille soko bandaki kolanda mosali na nzambe ya boy pasteur ya boy na ndenge ya ba komba ba bandaki kosala ndeko na kosenga na yo stopé mekana nukozonga sima omoni babiloko oyo naza koyebisa bino po lelo batu bazo comprendre des conséquences na yango te omoni babiloko ba congolais bazo sala ba aventure na ba liboso ya ba caméra o bazo mona ngone ki esengo ye na liboso bandiko loba neti tchaku po nini baza ko filmer ye bandeko ba image oyo un jour eko provoquer scandale surtout na bano bozo bota na ba poto awo tango bana na bakobanda kolinga koyeba histoire ya Congo tango bakobanda kolanda po bayeba histoire ya Congo ya mboka ya bino baparana tango baza kotanga histoire wana tango mwana koya kotala mais papa na nga na ba ane boye alobaka makambo boye pona président moko boye na Congo alobaka ke président wana akufi alobaka ko asalaka ba prière moko bo président na bunga mais après toyaki komona ke président ngo azalaka na etango yeko bima bandeko babiloko oyo nyonso boye baka bana poto bazaneti bana ya Congo te mwana ya poto eloko nyonso tu oyo zali kosala yebaka te mwana ya poto akolandela alandelaka yango na ndenge ya profondeur lelo tango musu bozomona eke abazami te bozoloba problème eza te mais un jour bakoya koyeba lokuta ya batata nde komona esika bana na bino bakoyina bino boyebisaka bana na bino vérité boza kokosa boye bandeko tala neti Chatumba
makambo azalaki kokosa bandeko ba makambo ya lukuta yango no monite bandeki déjà ko préparer nako kende na Allemagne nako kende na Suède nako kende na États-Unis pour yebi te soka beti ba tout côté kuna le ba cotiser ba mboko ba ko pesa ye alors que na ba makambo ya lukuta za ko yebi sabino vraiment bandeko nako yebi sabine loko moko oyebi faut boye bakayango Congo tokotonga yango na babuzoba ya boyete. Congo ekotongama, il faut biso moko batuto zala na conscience. Mais na makamba buzoba boza komona na balukuta ya boy. Tala Joseph Kabila abimi mais batu mususu tellement baza babone ba ignorant. Baza koloba nini ke ate ndenge ezali wana eza yete eza montage. Ah vraiment. Bino bato boza na poto yango no monike na batongo baza na Kinshasa kuna bazolo bake bato baza na poto ba communauté ndire bato baza na ba mboka na ba village na côté raisonnement bato ya Kinshasa baza ko raisonner kitoko ke bino vraiment ata bino moko tala mutu lokola soi-disant bishop yo nani Élysée aza koloba nini soki penza Joseph Kabila bimi na yebisi bino en tout cas na pasoli Bible pe na tiki musala ki combattant siko toza ko zelaye abima po atika musala ki combattant na sekana nu mwa muke bandeko oyebi ko ba pekisa ba théâtre de chez nous mais siko yo bango moko ba vrai acteur o bonse la biso ba comédie to sekaka na biso kaka kitoko trop Maman Rosalie na pesio maloba. Merci mingi Papa Roger pour na kopesa ngai maloba. Vraiment Papa Roger na banzi ete bango moko esika bazali na soni pe na ebite loko nini bazali ko kanisa na minito yo. Pe ezali ko lekela bango bazondi mate. Papa Roger na koyebisa yo loko moko. Oyebi présence ya les raïs. Tango bato ba moni tango les raïs abimi ba moni ba image bandeko elekelaki bango bandimaki te wana ezalaki lokola tokoki koloba oyebi ko tango Jésus batiaki na croix tango akufi bakei kokunda ye bayuda balobi moto alobaki ete akosekwa après 3 jours bakonzi ya mboka ya ville batindi penza basoldat bakengelaka batie tala grand libanga bandeko grand libanga liboso ya entrée ya tombo na ye batielaki ye grand libanga o ndenge balobaka grand cal bandeko tango Jésus asekwaki ko bayuda bamonaki yango neti je bandimaki te po babande deja koyebisa bato asi adaya asi akufa asi alia pau histoire na ye tobosana mais tango ayaki kosekwa bandeko tango bayaki komona Jésus bandeko wana ezalaki kimpelekese mpona bango ndenge kaka bamakambo tozomona bandeko bapesi liwa na Joseph Kabila Kabange balobi ete ndenge ezali wana ye deja sakufa na ye kala bamosusu balobi ebembe na ye kuta ezali na morgue kuna na Allemagne baza kosala manevre pona baluka ndenge nini bakosala bamisusu balobi ndenge ezali wana azali kuna na nini na Rwanda bamosusu balobi ndenge ezali wana aza na ngenga kati azali gravement malade bazo traité bandeko ba version ndenge na ndenge oya mbala suka nda yaki koleka na émission moko babengaka soki pilipili mais biso toza kobenga yango paprika ndeko wana alobi nini Joseph Kabila akufi deja naza na confirmation ndenge ezali wana penza akufi bandeko apesi na ba confirmation bandeko motongo na banzi place aza lelo na asir ke pulupulu ezosala yazo ndima te mais bandeko tango Joseph Kabila yaki kobima tango yaki ko se présenter devant bango o ndenge balobaka ko grand prêtre Jésus liboso ya bayuda penza ko kimpelekese ndenge ezali wana ko bandeko chatumba esika azali azondima te bandeko nasi butu wana asalaki diarrhée penza ko ya ndenge ya kosakana te yangana tozali koloba bandeko boyokaka pe mwa soni
boza koyokisa biso bakongole soni ya na poto ngai ntango namonaka bato bazali kokoma bazali koloba ete papa Roger na mama Rosalie bozali koyokisa biso bakongole soni ya na poto na sekaka na tali na lobi tala bazwa bamakambo biso tolobaka oyo ba verité biso tolchaka bazwa na ba makambo bino bolobaka basangisa yango batala soki mokili ekondima banani bandeko soni na mawa yango wana lelo tokokende mosika te lelo tokolakisa bino ba image totalisa bino ba réalité ya balokuta na bino pe totalisa bino ndenge nini bozali bato oyo soki penza ezalaki bato lokola bino bozalaka bato ya soni bokoki kotala ta mokili na miso te po ete lokuta na bino bandeko mawa tro présence ya Joseph Kabila ezalaki lokola sekwa ya Jésus bandeko ezalaki lokola sekwa ya Jésus bandeko Chatumba esika zalaki amoni lokola 1000 étoiles beti ye na miso azondima te Chatumba zondima te bandeko na asi esika azali boye je suis sûr azoleka kaka libumba pulupulu ya ndengwana po ndenga azali wana bandeko ba makambo nyonso alobaki nzambe alobi yo prophétie bandeko ekoti mai vraiment ezali mawa mingi kimpelekese na kimpelekese papa Botamba nazongiseli yo malobasi. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko bino moko boyobi bouti koyoka ndenge nini mama Rosalie uti koloba pe bouti koyoka ndenge nini explication de uti kopesa na ndenge ete makambo yo bakomba ta basalaki ezali soni pona bango yango na tolobi ete lokola bazali kaka bato ya lokuta bamesana na balukuta yango pe bamakambo yango ya lokuta lelo mokili ekomi comprendre même makambo ya baélection lokola bapreparaki déjà contestation mpona koprepare ndenge nini bakoloba ete batricherie esalamaki lelo mokili ekomi comprendre ke bato oyo bazalaki na bango kaka bato ya lokuta bato ya lokuta bato oyo nde bozoloba ke bango nde bakokambela biso Congo ya lobi mais il faut bomonaka bandeko babiloko yango ndenge zo komona ba poubelle o nzamba ebaki ke lelo soki apesaki bango bokonzi na Congo poubelle penza ilingeki kota na kati ya Congo donc Congo ilingeki koma na kati na poto nzambe merci oyebaki mais sans plus tarder papa Botamba na tango oyo to tiki moment kitoko tia ba image comme ça ba image nde ekoloba na tango oyo totala lokuta ya bato oyo esika ezalaki. Ba image s'il vous plaît papa Botamba. Ozo bunga lokola kanambe na bino abungi kanambo bungit na yebisaki yo kanambo ko dirige Congo te na lokayo na kotisa yo na toilette na boki yo chubu obimi na Rwanda. Likambo boko selinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini papa Roger yebisa ngai nanu eske Chatumba oyo mutu na yezo sala yebisa ngai nanu soki mutu ya tato yezo sala penza po nazokamo ezolekela ngai. Mama Rosalie kaka ndenge oyokaka ndenge balobaka ete liboma ezali volonté moto mosusu bokomona ye azali koloba devant bato bozali komona ye azali pe kosolola bokanisi ete moto normal nzoka nde cerveau esi edodoka nango kala bandeko babolingo tala kaka baaventure père oyo azosala soi-disant Bishop Chatumba baaventure oyo azosala epuis mawa mingi oyo eloko epesa nga mposa kolela batata minene batelemi na nsima na ye bazokroire na bakomedi oyo nyonso azosala mpe baza kokroire nango bandeko bavandi mpe na nsima baza koseka baza kosepela bamoni ke no nzambe mpenza aza koloba bandeko bobimi bino nyonso bangoto bobo bobimi bangoto bobo bandeko ebongo tangu présence ya le rais emonanaki bandeko oyebi ke na bango moko bakombata bakoma kobenga soi-disant Bishop Chatumba lobi no wana ezali
Joseph Kabila te ezali Joseph Kabila te ezali montage. Chatum balobi ete wana ezali montage. Pe bakombata pe bakuwa nango baye lisusu na internet bakomi kokoma wana ezalaki montage. Bandeko liboma ezali volonté. Bandeko tokomona makambo na poto tokomona makambo. Na mwana mobali Odombo alatiga na loboko ondire bato na bazalaka na Arabie Saoudite o basalisaka ba aigle ba entraînement. Atuka likaboko kama papa botamba to continuer masolo na biso to continuer vraiment to lobaki ete peut-être de chez nous et ko banda ko lisusu na poto te mais to za ko na ko mitungisa te peut-être to za na ba comédien kuto ba leki ba acteur to banda ko tala kuna na Kinshasa. Bishop Ntwi Bishop Ntwi Bishop Ntwika. To continuer ma solo papa Botamba s'il vous plaît. Il bonne exception politique kanamit. Bonne exception politique. Sorry quand politique kanamba bimi la télévision a dirigé Congo n'a pas soli Bible. Na longo combattant. Na lobby ango katumba. Sorry bobimi si il politique kanambe abimi. Loba nzambe ya archevêque continue za nzambe te. Loba nzambe idi na bala za nzambe te. Loba nzambe simo kimbongo za nzambe te. Yesu Masia est Dieu. L'unique et le véritable Dieu, je le déclare. À kozonga na bo moïté. Na déclarer liwa, je le déclare. À kozonga na bo moïté. Na déclarer liwa, je le déclare. À kozonga na bo moïté. Na déclarer liwa, je le déclare. À kozonga na bo moïté. Na déclarer liwa. Likambo boko selinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini bandeko naseka nano kaka ndenge elobata papa Roger de liboma ezali volonté. Bandeko ozomonako naza kosenga na bino bato ya mayele oyo balobi ete bino bato ya mayele botala ndenge bato bazali kosakana na bino. Lelo bakongole valeur esili pona bakomedi ya boye. Tomona ba pays oyo bazwa ba problème na monde mais ezali mbala ya liboso tomona opposition ya bakongolais ezosala ba bêtise ya boye libanda ya mboka. Bandeko ami bengi pe mosali na nzambe tala babiloko aza koloba sikoyo eza problème te biso tozali kozela kaka mokolo oyo koleka liboso ya kamera po pasola Bible aloba ete naza lisusu combattant te. Vraiment ezali mawa le vieux kisimbi. Bandeko te oyebi ko Jésus alobaki bokomona bokoyeba bilembo bokomona bilembo na bango na misala na bango yango tokomi komona lokuta batika te. Na ebite papa Roger soko zana likamba kobangisa somo. Bandeko balobaka ete mosali na nzambe azali un homme de parole. Alors sikoyo biso tolingi totala tomona soki soi-disant bishop oyo o balobi ete bango nde basololaka na nzambe soki akorespecte maloba na ye. Alobi ete soki Joseph Kabila abimi amoni ye na télévision ye azwi apasoli Bible pe atiki musala ya kikombatant. Siko tolingi ete apase na action wana siko ba peuple congolais bazali kozela po bayeba ete azali mosali na nzambe na solo po ete mosali na nzambe azali un homme de parole. Tomona na kati na Bible tango po nani roi aprometaka na mwasi moko alingaka alobaki ete soki
alobaki ete senga ngai eloko nyonso tu olingi na kopesa yo. Après tango mwana mwasi akimaki epai ya mama na ye ayebisi alobi mama nasenga rwa nini. Mama profite lokola mama azalaka na kanda ya Jean Baptiste alobi senga ye mutu ya Jean Baptiste. Tango azongaki epai ya roi ayebisi ye alobi ete nalingi opesanga mutu ya Jean Baptiste. Roi alobaki teke te Jean Baptiste azali prophète nzambe te arespectaki ba parole na ye roi asalaki yango. Alors soi-disant bishop Élysée respectez ma parole na yo bato bazali kozela yo oleka liboso po ete oloba ete a partir ya lelo naza lisusu combattant te nalingi osala yango po ete mokili ndima yo boyebaka ete soki asali yango te jamais bakongole bakotikala kondima ye. Jamais ma Congolais ma kotika la kondima ye ezali parole ye moko ebimaki na monoko na ye batula mpaka bamona pelebe papa Botamba to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Na libanda te bokomona libanda te yo bokobunga kola kanamba bungi kanambe tosito kangi pema na yo likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini bandeko soi-disant bishop oyo nde moto ye asololaka na nzambe ye moto nzambe ayebisaka ye bamakambo ye moto nzambe arevelaka ye bamakambo ya Congo. Mais ndenge nini nzamba yango te ayebisaki eke no mosali na ngai tika koloba boye po ndenge oza koloba boye président Joseph Kabila avandi na ndako na ye pepele depuis mokili banda azopema na ye keba na balangage ozoloba mais aza koassire batu bomoni te kaza na escroc menteur bandeko vraiment bozomona ndenge bazosakana na bino neti bana mike yango na sa programmaki ndenge nini akosala tournée alobi akoya na Allemagne akokende na Norvège akokende na États-Unis asayebika kosala tournée mpo nini akende korécolte bambongo ekomi déjà baje na bango Chatumba mawa mpo na yo ndenge nini nzambe wana apesaka yo barévélation ayebisaki yo teke no mwana na ngai tika koloba po ete ndenge ezali wana Joseph Kabila avandi na ndako na ye pepele aza kopema depuis mokili banda ndenge nini nzambe wana ayebisaki yo te bandeko. Je suis sûr tango Joseph Kabila abimaki bamoni na babilili esika Chatumba azalaki diare ya ndengwana libumu eleki oyo yokaka penzaki libumu eningani Chatumba azondima te tala bino bosakanaka mama ozali zomaloba bakoyoka eloko bakomela yombo papa Roger oyo yokaka mpenza ko bakendeki poto e bakwei na désert yango oyo mpenza ko oyo mpenza somo donc bakwei mpenza na désert yoka bandenge batikali kimpelekese beti bango bake kokweya mpenza na mai ndombeko oyo mpenza ozomona ete bishop mosali na nzambe kaka ndenge Jésus alobaki ko ezali na basali na nzambe mosusu bakokangela bino nzela ya lola yango wana oza komona kaka baacte bishop oyo soi-disant bishop aza kosala Chatumba ezali neti azali komema bandimi mpona kokende kobwaka bango na lifelo lifelo moto bandeko yambulaki ndoki tata oyo Chatumba yambulaki ndoki omoni mpona koyebisa bino te bandeko bilandalanda ya nde mabe bakongole bokoma na bilandalanda moto komi kaka kokosa tala mosusu ayaki epai ya tata oyo nani oyo asali émission na ye o pilipili aye kuna
aye na ba prophétie na ebandeko na mawa pe na pasi. Bandeko tokomona makambu nano tomoni te tokomona. Papa Botamba, to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Bonjour ndeko oya bengi biso. Allô, bonjour Pilipili. Bonjour ndeko, obengi biso na mboka nini? Na bengi bino na mboka Belgique na Bruxelles awa. Kombo na ngai Papa Tilo. Papa Tilo. Ilo. Tilo. Papa Tilo, merci Papa Tilo. Oui. Kabole la biso Pilipili toyoka oyo nini ozali nango ya koloba na vraiment na plateau na benga bino na bengi bino pour na pesa bino na bengi na pesa bino information sur le peuple congolais tout à cause de la surtout à cause de la isengo ya makasi ya liboso émission ya Pilipili donc le ko le swaki yo yango otie kombo ya Pilipili ndenge esunga Papa Kilo pe makambo na je ya kilo izali nini awa na minito nazo solola na yo nazo koyebisa yo Joseph asi akufa ezali informe likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini nazopesa bino teke yo nazwi yango mpa songolo pakala congolais ou congolais te nazwi yango epa bamindele bango moko barusse baconfirme mais bakamati corps na ye babombi yango na Allemagne po ekokende directement Kigali na minute tozosolola na yo zoe moto azokoasine poste ya Joseph aute kosalisa réunion ya baofficier epesi mobulu donc bazocomprendre te peuple congolais combattant résistant botelema losambo ya bamama ya bapeuple congolais esi eyokamaki na Nzambe aza sali donc Joseph ça fait 4 jours yango oyo mais ata combattant moko ayebi te boza toujours na barimere ke aza na hôpital te asi akufa na ye donc na bengi bino mpona pesa bino information na ye kosala blague te na kati Congo number 1 na ye kopesa bino information sûre et confirmée bokozala surtout mpe bokosepela bobeta kelelo likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini mais nalingi nayebisa lisusu boye na mese Pilipili mokolo bobandaki émission na bino babengaki yo sur le champ nalandaki yo mais nalingi nayebisa na tata wana oyo ameriki kotya tembe na maloba ya mosali na Nzambe etya tumba maloba na Nzambe batiaka yango tembe te soki botangaka bible esengeli na bino Congo number 1 bozala mpe na basali na Nzambe mpona kodefendre bino mpo bakafuka mpe bata koyela bino mais soki bozala na basali na Nzambe te eza pasi tanga na bible na mokanda na Jérémie 18 Jérémie ntango basalelaki complot mpona koannonce bonne nouvelle Jérémie afungolaki mabele alobi na Nzambe yoka maloba mosali na yo mpe Nzambe atosaki yango asalaki yango mpona peuple babita ya Jérusalem basengelaki bango liwa pa Jérémie bamama bakoma bavere basterile bana bakufa etosamaki soki Tchatumba alekanaki atangaki nkombo ya membre ya famille ya moto moko te na mojevoa pas mal mpona tata wana kende kosindika atangi nkombo ya bato bazofaire souffrir peuple congolais nde afungolelaki bango mabele alors mabele ti efungwami mpona Joseph aza deja ya kokufa yango nabengi bino Pilipili olekisa information oyo peuple congolais ayoka yango peuple congolais abima na balabala atambola asenga Nzambe merci apeta bakelelo merci monsieur Pilipili Pilipili ezali émission oyo eza kopesa biso vérité mais tozali kotuna o question yo ozali nani po barusse wana bapesa information soki lelo Joseph Kabila Kabange abimi bakongolais baloba nini na maenyo studio uti koloba awa nazoloba na yo toza bato ya service na minute ok tozwaka information à la ligne ya service
yoka. Donc, nakoki kolobate que non, nga nazali nani to nani te, naza combattant résistant. Donc, tant on a pris sur information oyo et outil na bari sécurité. Donc, bangonde, ba annonçant pour ba yebi. Parce que la détail musique c'est que non nazakana bango boye, tout ça la bango boye, tout ça la bango boye. Et na leki kaka pona pour annoncer message oyo. Donc avant na leka, na linga ki na la confirmer, le pôle en a confirmé. Yango wana na leki na bengi bino. Bino pe bo leki sa yango. To leki sa to banga raté to leki sa nyonso parce que a eza plateforme a batu nyonso tout. Le rôle a payé au leki, ta musu monte musu so na information contradictoire na oyayo. Donc botiraka émission ezala vraiment sans parti pris au milieu du village. Information na yo et koti pe koleka. Voilà. O pe et que l'état journée, bo l'émission journée. Papa émission koleka le plus vite possible au kotala yango talaka Congo #1 au kotala yango. En tout cas to pesio merci nandenge obengaki information na yo toko vérifier yango parce que biso tozali batu ya vérification bato pe balandi information so bazali na ba information sur o ya ko appuyer yango to o ya ko contrôler yango peuple congolais mais c'est Pilipili peuple congolais atikaka tembe eza malamu te soki oyoki information loka olandela information ya solo te ya lokuta makambo na tembe eza malamu te atika tembe na tembe yango wana ozomona tozozanga ebele papa bapesaki biso yokanapesi message na ngai soki bolingi bapreuve na koya lisusu mpona deuxième fois mpona koconfirme wana bokota mpo nalobi desi bokozala déjà surpris mpo bokosepela. Ok, ça va. Merci. nalobi kombo na nga na bombi te kombo na nga papa Tilo. Papa Tilo yokaka soko ozoleka na plateau na biso ozalaka pe na ntango akoyoka bapesaki information comme quoi porte-parole ya gouvernement Lambert Mende abelaki asalaki paralysie et que azali na position moko ya bien te mais touti kotala monsieur Lambert Mende ministre Lambert Mende alekaki pe asali conférence de presse na ye alobi ke abelaki mwa maladi moko moke mais azani vivant. Donc bao nyonso tout balobaki kazaki paralysie quelquefois information ana ezalaki déformé. Donc tozela confirmation si mande to confirmer information na yo na bato musu ba benga na pilipili. Merci otika la malamu merci na ndengo benga ki pilipili to sentir que pilipili et soit ki yo pe o kateli biso pilipili information na yo to tombeli yo en tout cas dimanche là. Merci monsieur Philippe Botikara batu ya Congo #1 tolingaka bino mingi na bemission za koleka tozoko yoka bino tozoko landela bino mais botalaka pe batu oyo bozolekisa te na makambo kofinga totika makambo kofinga tokotika makambo kofinga eza malamu te makambo kofinga ezokolakisa Congo #1 niveau nango ezali na lolenge boye makambo na beta sete lisusu doko beta kendongo ya pili kitoko bato ya Congo #1. Merci en tout cas, merci Totikio. Merci. likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini bozali komona basoi-disant basali na nzambe oyo bamibengi bamipesi batitre ya kibishop ndenge nini bazali kokosela banzambe makambo nzambe avandi na ye kokosela ye makambo o nzambe atalisi nzambe alobi oyo boye botala oyo ezali confusion totale oyo ezali réponse monene nzambe apesi na biso bakongole mpo toyeba lolenge ya bato yango ndenge nini bazali. Le menteur, ils viennent pour distraire le peuple congolais, le peuple congolais bandeko. Yango na tozali koyebisa bino il faut bozala mayele bandeko tala balokuta na bango ndenge ezali kobima nzambe aza kobimisa bango polele confusion totale
balobi ke message bazui pa ya nzambe nzamba lobeli bango nzamba révélé bango or ke nzamba batu avandi na ina lola pepele mais bazali ko kosele makambu na se nzamba lobi ezalaka pe boyete mbala moko kaya nzambe amonisi bango ki mona meso bandeko tango Joseph Kabila amona ni ndenga azali bozali ko mona na babilili bandeko pesi bango ki mpelekese ndenge bazali wana baza maladi bazoye batenini basala ebele basali ba diarrhée bandeko mabumwe ningani bandeko tozwi lisolo epa ba scorpion noir balobi ete bakombata ya Paris babengaki directement Chatumba bayebisi balobi mais yo yebisaki biso boye ke nzamba yebisaki ndenge nini boye Chatumba lobi te wana ezali ba montage bandeko bamoni yango wana oyokaka mpenza vrai mbata ya misu pieya omoni mpenza moto asusu munki antsansale bandeko wana ezali somo Joseph Kabila en personne ye nani Chatumba ayebisa lisusu batu ke wana monaki na bilili ezali zowe Chatumba bwaka zambala wana ozali mosali ya nzambe ya lokuta c'était ozali escroc tika ko distraire ba peuple congolais à partir ya lelo nzamba lakisi biso lolengo ozali ndenge Jésus alobaki bokoyeba bango na bizaleli na misala na bango misala yango tosi tomoni Chatumba escroc muyibi yango na monaki ya bandaki ko préparer même ba voyage kende tina États-Unis pour kende ko sala ko kongola bambongo ndenge ba mesana muyibi Chatumba muyibi escroc Chatumba muyibi omoni lelo peuple nzambe a humilié yo nzambe a humilié yo pona nini po ete bo utiliser ki kombo na ye na ndenge ya lokuta boza ba menteur ba escroc Tala Joseph Kabila en personne, en bonne santé, nzoto makasi, kolongonu. Ah, Chatumba moni pasi ya pamba, aye, ataba lobi, ataba fingi, Kabila za mokonzi ya Kongo, aye, ataba lobi, ataba fingi, Kabila za mokonzi ya Kongo, aye, papa, mama, bakombata bamoni pasi ya pamba, aye, papa Botamba, loyembo wana beta pe tokomi na suka ya émission na biso bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na sima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Azali président Congo bapeple bakolela ozonga Kabila azali président Congo bapeple bakolela ozonga papa mama bata bamoni pasi ya baba papa mama Bataba moni pasi ya baba Kabila azali président ya Congo bapeple bakolela osunga papa mama bakombata bamoni pasi ya baba papa mama bakombata bamoni pasi ya baba
président Congo bapeple bakolela kozomba Kabila azali président Congo bapeple bakolela kozomba ah papa ah mama bata bamoni pasi ya papa ah papa ah mama bata bamoni pasi ya papa bandeko babolingo na bandi boutikolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumela bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.